Est-ce que Ferregola a raison? Toi, a raison, te ya kozala cofondateur ya maison mère. Tolanda vidéo oyo. Toye baba nani bazalaka ba 3 cofondateurs ya maison mère. Tango baba naka première répétition tango ba kabola naka na wengi na ba JB. Bon pe sanga raison, to bon pe sanga raison te. Tu sais la dislocation tango salami. Première répétition, tout ça là qui, tout ça là à 3. Je pense même le vieux Azari n'a courage pénaté. Tout ça là à 3. Tout ça là qui ngaï vient de sonner Tata. Oui, oui. Tout là à 3 jours on a la samba. Et je me souviens encore les vieux pépés calés Koutaya au Tchabi au poids. On était qu'à 3. On était qu'à 3. Mais sous Bakenda ina président JB Piana. Donc on était qu'à 3 et puis voilà. Oui, la collègue représente Nini Ponayo. Je le respect d'abord, on appelle ça respect. Et malgré tout ma musique, on est comme la caca. Mais voilà, je lui dois beaucoup de respect. Beaucoup de respect. On a été vieux à Saratana. Bola Moizali, ma BP Zali. Mais beaucoup de respect. Jusqu'aujourd'hui. Oui, jusqu'aujourd'hui. Lelo, tout le monde qui fait régulièrement parmi les 3 piliers Oyo. Basala maison mère tango tolobana bino ke fere gola nde basala maison mère boutiaka tembe boyoki bino moko fere gola ndenge ya témoigner bazalaka bango misato tango wenge panzana fere gola Werason Adolphe aza vivant na kanya Werason je pense biba kolinga koloba vérité te ni moto akokata makambo akozala Adolphe tango fere lobaka botiaka itimbi Ferregola bengi yaya na ikulutu bomoni mabe ono fere nda Werason nda formé fere a formé ne logo nini Werason amona ki fere yebi ko yimba nde Werason azwaki ye abenje pembeni na ye a profiter na ora ya fere mongongo ya fere savoir faire musical ya fere e sombela Werason ba mapango etika bana Werason batanga na poto bazo ba mikanda mais lelo fira comme vilipandé na bato maison mère bakanisa kindiki bako sala promotion ya fali pour stade défense bateli hérité libaya fali akoya ko appuyer bango na concert na bango à Belgique fali pina ba waro mutema na bango lo balinga kosunga bato pe ba boyi siko piro ja bani na télévision bani ko boya ko wanga na ko swana bo swani non te bo continuer fir bo banda na yi mais fir gola se séparer na bido mona fir mabi bofinga mama fere na TV botinga ba sakara botinga ba tebele ba humilier Ferregola lelo Ferregola za leader azali konzi ya clan oyo boko ka suko déstabiliser te to sabino ko kindi liboso za kokoma te bino bokanisa ki bokomi nzoka bokomi na onte bokanisa ki boleki fere nzoka boleki fere te lelo na ba concert no subeta en Europe ba tutu ba okini bazo bima bazo regretter to yeme to yoki ndenge ba yimbi te to yebite soki concert ngo za kindenge nini bozo yemba te tandis que concert za moment communion entre artiste na ba fanatique ba communiquer c'est-à-dire que ba technique ou leader asalaka na studio asalango devant ba public na ye ba fanatique na ye bino bo salaka ngo te tango fere asalango ezo sala bino pasi bozo kota balikopa Ferregola beta ba concerter ce qui fait la gloire annoncer concerne la date na place na salle telle il faut bien bokende bolo conseil la Ferregola non Ferregola za moto sport akabato aza moto kotsa ba migrant Europe Ferregola za moto yo aboya ba deux fois alinga bango te bokina compléter na gouvernement Ferregola beta place wana ta beta te mais siko bozo kinde kuna bozo ko convaincre ti ba public na bino ba fanatique na bino mo tombo bima oza la déci. Mais ce qui est à concert à Ferregola jamais Gauloise à la déci. Gauloise le brandin kino fera yembi mingi te. Gauloise regrettera ba pesi Ferregola tamuke banze boze bele photo savouré. Mais bino nzembo moko mi balé ba fanatique ba yoki déjà kanda. Ozo mona siko belema de différence. Bozo yina moto oyo a réussir déjà. Bozo yina moto abota mi azana grandeur. Bozo yina moto aza déjà likolo abota ma déjà na capacité à makasi ya kosala makambo ebele na mokili mais siko bino bozana ba capacité wana te bozulinga bo combattre ye pour ba capacité na ye nzambe akofundaka bato aboyi botika fere zangonga na fere kosala makambo ebele pour na musique na biso c'est avec Ferregola ne musique na biso okende liboso
parce que lelo fali abimisi crie oyo ya mwasi na mobali basalaka na chambre akomisi yango nzembo bafrantique babinango ai est-ce que wana eza musique est-ce que bacrie ya bongo bajoie ya bongo okotia yango musique eza na place publique eloko tosalaka yango a cachette mine bimisi yango en place publique et puis babengi numéro 1 musique congolaise babengi international congolais ozomona sika folie de grandeur ekoti na musique na biso distraction ekoti musique eza musique ezalaka éducation diffuse mais musique lelo komi dépravagation de mers destruction ya mers à travers moto na bino bomoni kiyende numéro 1 bokontinue kosouffrir bino bato boteletaka feregola aza na entourage ya mabe feregola yo wana baami na eza Israel Mutombo Virginie Manganga de l'autre côté Sakara na maniki baami ya Fali boyebisa biso maniki akoteya moto eloko nini na vie Sankara akoteya moto leso nini na vie tandis que Virginie Manganga Israel Mutombo bakoteya moto vie Virginie Manganga aotala na télévision aza déjà na plus ya 20 ans ya carrière nano tomona sika azwa difficulté na vie te mais au contraire ye aza femme oyo bantante aza na baentreprise total Israel Mutombo aza DG ya bosolo na télévision acréé chaîne na télévision engagé bato apesi bato mosala siko maniki aza na mosala nini asalaka mosala eza kofinga bamusicien kofinga bato na télévision Sakara mosala eza kofinga bato mpona werason bo depuis abanda kofinga l'époque ti lelo tomoni société moko te atongi mais bino boyaka koloba ono feregola azaka na entourage ya mabe aza mal entouré boyebisa na nga boexplike na nga maniki na Sakara eloko nini basali na Congo mosala nini bapesi bato tandis que Virginie Manganga na Israel Mutombo bangaja bagene na baentreprise na bango donc eloko RDC lelo RDC zo perdre makambo ebele c'est po baantivaleur bakoti na mboka exa baantivaleur bakoti nsima na balider baantivaleur na bazwi place bazo continue bainsanité na bango kofingaka bato kodenigre bato moyen mboka ya avance eza te babimi na politiki bakomi na miziki babima na miziki bakomi na politiki eza loko bamanix yenda bayaka na koofere eza local fali eza international mais dès lors fali abeta Stade de France musique ya malonga te actualité kota te mais badécorer chevalier mais jusqu'aujourd'hui ayaka sino baplateau ya télévision te koya kosamba likolo na international wana mais lelo feregola aza toujours wana feregola soko mfingi fere onéglige fere oboyi fere carrière na yo esili ose disparaître